Boy bingani na zabo ko bat ba finganga bato ba uta ba YouTube tout ça ne ba finganga na tena bino rigueur te mais na komisa nzambe parce que nga na no boza célèbrement ya suka na mana ko envier bino na bata YouTube battement faut banga bangwe mais tant na fanda boy na moni pe mutu mo ba YouTube ba che kombo na nga olobelanga non na lo ba dire merci pour nandimakate un jour que mutumo wada célèbre enfant de la kombo na nga lobelanga non na tena bino rigueur tena ina bino te dona za vraiment la haine na bino te pour na mona ngo za miracle pour nanga na tuna penanza mena koma nani na za nani pour bato pena ba fandeli nga zupena tana ya fanza olobela kombo nanga ah la la nzamba za munene se mutuna akufiti ko seka eti parce que zaki ngani mtfaki na oluka bino fa ngani mna diembela bino fa ngani mna lobela bino pona diembela bat baye banga mais bino nde bo diembela nga oh nzamba za munene nzambo nzamba makamba minene nzamba makamba minene asala kama kama saka ya bat balia mbala bola na climatiser de bozo ba neige tout ça mais bo fande la kombo nanga. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Faut que tu ailles dans Zambo. Non. Kose kanga ite nazana lisolo na Yesu. Mosika na masina esika ekoto kanga. Le goût de ça, ma chérie, mon frère. Le succès là, ça dort ici. Non, ça dort ici, ça se réveille ici. Il n'y a pas de débat. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait du bien. Nata problème, t'as un chanet sur les âmes qui me dit or, ou robe na, ou kit ma, y en a c'est dans la perruque na, blisida. Ou peut bouton na, problème n'a t'sque na mozaka bouton oh. So que si, na problème t'es passé dans ça qu'on a appelé ça qu'on a blisida ça peut bien. Na appelé sinon ba quintoté, t'es na un peu bien. Ba tampon na un peu dimna, ba gelé peut disponible na blisida sur 24. Ma chérie, nana problème t'es en tout cas. Témoignage nanga, témoignage. Je vais témoignager. Témoignager. Alléluia. Ma soeur la bête la moutouti. Hey, yes. En tout cas, je vous aime beaucoup. De gros bisous. Message Oyo. Ya Maria Tumbako. En tout cas, Saratola. Bossa la tension. Yokut namone bani attention. Okome go salaba émission na yo. Solingo chakoma Maria Tumba. Ah. Chikana salabo nazo banga. Sinote ya goya opopulanga. Bongo tia. Mais nyonso kosala pamba. Ça dit beaucoup, hein? Aki loba na bino message à boye. Oyoka yango, hein? Soko landa kiango te. Landa ko pananga na ko chawa. Oyoka. Lokola ngape. Na zangi loko kosala. Na ko lobela yo. Na explique yo. Yoka gate. Na ko tanga bakombo ya bato yo. Boza fléché. Oba beti bino flèche. Ah oui. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Boy bingani na zabo ko bat ba finganga bato ba uta ba YouTube tout ça ne ba finganga na tena bino rigueur te mais na komisa nzambe parce que
nga na boza célèbrement ya suka na mana ko envier bino na bata YouTube batement faut banga bango mais tant na fanda aboué na moni pe mutu mo ba YouTube ba che kombo na nga olobela nga non na loba Dieu merci pour nandimaka te un jour que mutu mo waga célèbre enfant de la kombo na nga olobela nga non na te na bino rigueur te na ina bino te dona za vraiment la haine na bino te po na mona ngo za miracle po na nga na tuna pena nzambe na koma nani naza nani po bato pena bafandeli nga zupena tana ya fanza olobela kombo na nga alala nzamba za munene se mutu na akufiti koseka ete parce que zaki ngani mutu fakina ya oluka bino fa ngani mna diembela bino fa ngani mna lobela bino pona diembela bat bayebanga mais bino nde bo diembela nga oh nzamba za munene nzambo nzamba makambo minene nzamba makambo minene asala kama kamwe saka ya bat balia mbala bola na climatiser de bozo ba neige tout ça mais bo fande la kombo nanga non Dieu est bon faut que tale la nzambo non koseka ngai te naza na lisolo na Yesu mosika na masina esika ekotokanga le goût de ça ma chérie mon frère le succès là ça dort ici non ça dort ici ça se réveille ici y a pas de débat en tout cas merci beaucoup ça me fait du bien nata problème t'es chanet sur les âmes qui me disent or ou robe na au kit ma yana c'est dans la perruque na blisida au pe bouton na problème na tika na mozaka bouton oh so pe sili na problème te parce que banzaka na pena ça qu'on a blisida ça peut bien na va pe sino ba kento te na pe bien ba tampon na pe dimna ba gelule pesa disponible na blisida sur 24 ma chérie na problème te en tout cas témoignage nanga témoignage je vais témoigner. Alléluia. Ma soeur la bête hey, yes. En tout cas, je vous aime beaucoup. De gros bisous. Message Oyoyo. Quelques phrases Maria Tumbalobi a fléché vraiment bata YouTube. Et ça m'a quand même séquité. Pour Internet et Tigali Société, bata TikTok à part, bata YouTube à part. Pour affléchango direct, Saratola. Naba o musus baza compter. Mais en réalité, à part que fléché Saratola, a fléché Mbalamoko, bato a mon ami Nene, naba oyoyo, bazala déjà kala, na YouTube. Principalement, tant azolo babongo, azo flashé mingi, barabas. Bana mibali ya kokonte mazo fleshe penza barabas abanina na matumboli yemoko Saratola akena ba oyo bazane problème to problémité ba sincha kapage ba Malika Mania Carmen Odiakuta zangite ata bakutanaka bamelaka ata Carmen Odialukaka pusana tout le temps pas Maria Tumba mais Maria Tumba abeti flèche wazo beta mingi bato bana Congo na cadre matumboli te na cadre ke business bato YouTube bozwaka mbongo na YouTube ye na TikTok
mbongo pe kotaka me mbongo ya banda kozwa ebele eyaka kaka na besponsor bapublicité banini. Alors bandeko nayebi te soki bino bomonaka ndenge nini me ngai soki natali baperike oyo basimbi na maboko te nazoloba perike oyo eza na motu a motu banda na banda kotala internet, YouTube, Facebook, TikTok, réseaux sociaux nyonso ti lelo na namoni moto perike ezosimba ye te na 2023 oyo koleka Maria Tumba na namoni te. Donc Maria Tumba perike ndenge ezosimba na ndenge akosakana te. Donc soki oza conquérant na ye na publicité baperike ye boza ya kopona aza na conquérant te na likambo etali perike conquérant aza te. Alors ayebi yango mpe po Maria Tumba mayele aza penza mayele. Nga nalandaki na TikTok te nga nayebeli ye na Facebook. Na Facebook malobane naza komona deja mwana mwasi amayele me naza kokanisa azalaka na Facebook. Donc ayebi makambo to asalaka par détail. Yango Karine Mokonzi ntango apresentaki ye alobaki un jour baleki moto bakoremplace biso yango azolakisa Maria Tumba aza moko oyo akoremplace makoremplace la baronne te mpo la baronne ali icône. Siko babino botikali nandimi mpe ta koremplace bino me bino nde akoniata bino akovandela bino. De toutes les façons maloba na ye ezolakisa deja non alobi yango bien na lese nyonso na malembe nyonso. Entre temps azolimusa bouton oyo ebimaki ye pembeni na liso. Siko ba digali nyonso na kati ya kini batimbeli publicité na TikTok eza makasi mingi par rapport à publicité ya YouTube. Po bato baza na basalon baza na bamagasin na kati ya Congo fo koyeba ntango client akotaka toujours basololaka na client eza bitida kuna. Ntango basololaka ata batuni client te client alobaka namonaki yango na TikTok bango mpe batunaka so bamoni client azoloba te. Donc bayebi TikTok ezosala po eliaka bamega moke moto akotaka chaque jour moto atalaka publicité chaque jour. Mais sikoyo na YouTube ekobanda na générique elie oyo unité nsima ekoti publicité to ekoti nango publicité te ekoti makambo ekolakisa na YouTube elie susu ba unité nsima nango elandisi nini publicité. Ntango elandisi publicité ade publicité bamindele lisusu emateli yango likolo ndenge kaka basalaki na droit mwana babwakelaki yango soki nini. Yango wana ba Maria Tumba surtout Maria Tumba
aza na avantage ya kosakana te. Tout d'abord botala challenge ezosalama sikoyo na TikTok. Bazozwa foto na ye batie wana, batie ya Jenima Kokonzoni. Bazwi foto na ye batie wana, batie Chassa d'or, batie muto bakotia. Mais Maria Tumba azo gagné trop. Alors, c'est comme Maria Tumba. Ye, na TikTok a yebi déjà que chaque combat na robeta bango. Chikana beta bao ba yaki bango mopananga. Ba YouTubers. Saratola, moni makambo lukaki. Na yebi yo peso comprendra ki déjà. O salaki rare. O tumbula Maria Tumba. Na yebi. Mo salaki rare te. Po monaki la baronne na yambaki ye. Yango ako provoqué. Eza bongo. Donc bato yo bazali contre la baronne. Soka ninga kumisa muta TikTok. Fwa kende kote musos. Eza bongo. Soki la baronne. Azane kutu contre Jenima Kokonzoni te. Aza pour bana tout ya TikTok. Naba mikolo na bana mike. Mokomona mutakaboli. Yango. Maria Tumba a visé directement bato YouTube. Carmen Odia YouTube se kufa. YouTube nezalaka susu te. Oboyokaka Carmen Odia TV officiel. Ekufa. Babomango, babarolango. Libale kufi, YouTube pe kufi. Azwi mobali mususu ya sika. Yango azoboya litoi nanga. Alors, sikoyo, Carmen Odia na TikTok asalaka nini? Apresentaka bilamba. Ya digala nani? Ya ye moko. Po magasin wana, Mama Africa ezali. Ya Carmen Odia ye moko. Ba robe ba bloc ebele. Alors, Maria Tumba yebi. Chassa d'or ala la te. Chaque jour comment représenter ba boutique yo ali asa la bon publicité. Mais Maria Tumba asa la publicité na ba norme na liboma te. Peto sang. C'est quoi côté périque? En tout cas, numéro 1. Bon. Maison Oyal apes la publicité, na yebite soginine. Bandeko, nazolo ba bien. Na expliqué bino. Tango nazolo ba Maria Tumba. Numéro 1, la perique. Na lobite na perique. O yazoteka. Na lobi o yazochana mutuna ye. Pour vous comprendre bien. Pour ceux qui n'a dit gal, na bateau bazoteka. Numéro 1, na kochanani. Tozala clair. Na magasin. Na kochanani. Yolo bini. Na tanga kombote. Oh. Na zoro bila kabelo. Siko na tanga kombote. Bon. Na yoke liokas. Na otanga te. Donc na digal. Na bateau bazoteka kabelo. Na bateau bazana kabelo. Numéro 1. Na image na zolobe. Ndenge na zola na internet. Ndenge pibi no bolanda. Donc, oya kokoza la penza numéro 1 na kabelo. Akokoza mukonzi na bango na kabelo. Ezali. Ah. Comme beaucoup de moyens tangiate.
nasali onka pona yo me mbala moko kaka kokata nge émission bongo te hein? Tikanga nasala émission à l'aise sikoyo nde nakolata na mutu donc Maria Tumba numéro 1 sikoyo Maria Tumba soki alakisi biso digali na ye oyo ezolata soki bongo ezokomise bongo alors digal magasin na mutu azotia Maria Tumba Kabelo akozwa titre ya numéro 1 mais pour le moment numéro 1 ope tokotia mokonzi ya Kabelo aza na poto kombo na kotanga te maa na poto na Belgique me natangi kombo te nalobi na Belgique me siko bato ne tu bakokotya Kabelo na mutu moto aleki Maria Tumba za te Maria Tumba ozala na poto ozala na Afrique na Amérique du Nord Amérique latine Asie Océanie na tous les continents na ba oyo baza na espace baastronaute na namoni moto atie Kabelo ezosimba ye na perfection lokola Maria Tumba na namoni te aza te bino mo mpe botala Maria Tumba na bavideo ebele tala ta 10 video okomona Kabelo na mutu na ye à la perfection siko maison na ye eyebani te mutu atiake na mutu nayebi te so bino boyebi nayebi te me nga maison na moteki Kabelo oyo numéro 1 ana Belgique mpo nazotala bakabelo na ye mpe nayebi ndenge asalaka olobi nini osiliki natangi komba mutu te no opekisinga kombo natangi te zala calme oyo eza émission ya Maria Tumba oui eza mpona koavertir bato ya YouTube bakanisa teke eza séparé kidi bakolo awa makambo ya koséparé eza susu te bato tu baza ensemble bato ya YouTube bakenda kokota na TikTok bato ya TikTok batali nzoka bato ya YouTube bango baza na bango pamba mpe TikTok ekomisi lisusu bato ya YouTube pamba nakosi te yo ozotala nga okoti combien de chaîne ya YouTube lelo soko tangi nombre siko nalobi tangelanga nombre ya ba TikTok ya bato koti do fo salango fois 100 pona TikTok omoni presque ba TikTokers nyonso kaka lelo lobi mpe kotala bango nyonso lobi wana lisusu bango nyonso oyo olingaka na oyo olingaka te motala me lelo na YouTube na bato olingaka otala bango te tala kutu ngai nasalaka émission chaque jour mokomona moto akomeli nga wana okende wapi namona yo kala nayebi te so amoni nanga kala mpo nazalaka nanga kaka na TikTok na YouTube bango chaque jour yango wana TikTok tokobima miyoyo boyebi nga nde naza boye ko bato bafinganga bato bauta ba YouTube tout ça nde bafinganga na te na bino rigueur te me nakomisa nzambe parce que
nga nanobo za célèbrement ya suka na mana ko envier bino na bata YouTube batement faut banga bango mais tant na fanda aboué na moni pe mutu mo ba YouTube ba chekombo na nga lobelanga non na loba dire merci pour nandimakate un jour que mutu mo wada célèbre enfant de la kombo na nga lobelanga non na tena bino rigueur tena ina bino te dona za vraiment la haine na bino te po na mona ngo za miracle po na nga na tuna pena nzambe na koma nani na za nani po bato pena ba fandeli nga zu pena tana ya fanza olobela kombo na nga alala nzamba za munene se mtu na akufiti ko seka eti parce que zaki ngani mtu fakina oluka bino fa ngani mna diembela bino fa ngani mna lobela bino pona diembela bat baye banga mais bino nde bo diembela nga oh nzamba za munene nzambo nzamba makamba minene nzamba makamba minene asala kama kama saka ya bat balia mbala bola na climatiser d'abord zo ba neige tout ça mais bo fande la kombo nanga non Dieu est bon faut que tale la nzambo non koseka ngai te nazana lisolo na Yesu mosika na masina esika ekotokanga le goût de ça ma chérie mon frère le succès là ça dort ici non ça dort ici ça se réveille ici il y a pas de débat en tout cas merci beaucoup ça me fait du bien nata problème t'es chanet so za muke meza or ou robe na o kit ma yana sina na perruque na blisida o pe bouton na problème na tika na ngozaka bouton o so pe sili na problème te parce que banzaka na pena ça qu'on a blisida za pe bien na va pe sina ba kento te na pe bien ba tampon na pe dimna ba gel pesa disponible na blisida sur 24 ma chérie na problème te en tout cas témoignage nanga témoignage je vais témoigner alléluia masala la betela mutuki yes en tout cas je vous aime beaucoup de gros bisous. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.